carrière monsieur ezala ki tole. Ok, voilà. Naouti pendant la chorale, c'est de là où tu as encadré la chorale à partir de Kenge. C'est qui a Patrice. Oh, c'est comment on a vu ça. Comment que déjà na makasi on a ya kosala musique na balwa ba belani lokola pe ba makaemba simba itambo toke nango ti nzembo mususu ongana ko cha paparazzi de nzembo na tanga ya ba premier ba nzembo ezala tambule balwa paparazzi ya ngai belani makaemba ba bel na jani voilà tant on peut dans tambour les balwa papa wemba so awuti poto ayaka biso to accompagner kaye. C'est de là où papa wemba so ayaka kolobana que papa dit les balwa na ba petit so qui pensa boye poto un jour chez les léo il faut potana viva la musique parcours nanga zaki musique na nalobela nde na lekaki bon en passant na beta parmi les musiciens à histoire il n'y a pas avec des baba aina misona tangisaka ye tous les jours yo wivina o kolisa motema na ngai kakolele ngai wayo oyo o bengaka chelele moto asaka na ye mboka o l'amour qui n'a pas conquis un seul cœur dans ce monde oh Yahweh à part wana Feligola a pizza ou matériaux na motema oh zalina esika ebakisaka iwa poni moto te la vie azali libonza metika koilelela kango talanga yoyo moto nalingaka yo dina na ye Somos tantos abonnés, nationalement Madia Star TV. Etala na monate, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima, Madia Star TV. Shalakita, na sempre suivi. Madia Star TV. Shalakita, na sempre suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuka, Papa Social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Etalema Moudate, Pato Bandima. Madia Star TV, Zambaba Media. Numéro Bagad, Bamis, Bapik, Naba Théâtre. S'abonner. Bote na bino bandeko balandi, boza ebele. Bopesi attention na bino pona Rolanda biso tozane sengo. Ngonga nyonso botiraka attention na bino pa na biso pesaka biso plaisir ya ko apporter bino plus de nouvelles ya rememela bino makambo asika ndenge tolobaka celui qui s'approche d'ancêtre devient ancêtre et voici c'est ancêtre Papi Mosengo oyo azana bino lelo pona kosolola lelo tozwi ndeko moko ya makasi oyo aye kotala biso parce que toza abonné parce que toza scotché na Madia Star TV bino bandeko bozolanda biso c'est-à-dire mama bi mbote c'est que ozali yondeko lelo ko mbote belé quoi bino bandeko bozolanda biso tozana ndeko moko azali moyembi munene je pense misusu boko découvrir lelo misusu boyebi déjà misusu boko yoka kombo bo comprendre mutangonde yeyo il est là présent à la personne de Tchelele magie noire radiateur c'est-à-dire ana ba kombo belé oye moko mi bengaka to sepeli ko yamba ye pa solo na bino
grand frère propre Richmani Ansi Kulutu, mais c'est l'ambassadeur. Nayambi invité pour tout solo la naye ayemba tellement mouké yo CP là quoi. Tchelele magie noire radiateur Mbote. Mbote nayo l'ancêtre Papi Mosengo. Mabi Star TV yambi yo lelo poto solo la nayo na bandeko yo balandara biso bandeko baza babonné na biso ba comprendre tchelele magie noire tchelele radiateur azanani. OK, premièrement na bois qui flair nanu na Mabi Star TV chaîne oyo ezali le plus suivi batu basepelaka nango pe mingi. N'a pas sa précision, c'est tchelele magie noire diesel relator 3 boutous, 4 moy, Emporio. Voilà quoi, ndenge papa Wemba za robo ngangai. Voilà. Merci beaucoup comprendre yemo c'est ba rectification par rapport ya ndenga zo beng par rapport à ndenga zo bengele mais moi je suis plus l'habitué ya robenga ye magie noire. Magie noire parce que à côté na milieu au bat bako kotate abimisa biloko bat bako bimisa te tangwaza na mwana muke c'est-à-dire à côté papa solinzela ami vandisi. Magie noire to solo na mwana muke par rapport à la carrière na yo batu baza plus na image ya romona yo mbala mona tambour le valois. Est-ce que avant tambour le valois carrière muso ezala ki tondeni? OK, voilà. Nauti pena na chorale, c'est de là où Moutazala qui encadré na la chorale à partir à Kenge. Ezaki ya Patrice Ngoy Musoko pour azaki kovana na biso na Palin vie à Palin. Na comment que déjà na makasi on a ya kosala musique na ya Patrice Ngoy Musoko oyo ya ambassade de la paix Ranson. Certainement que je salue en passant. Il y a Patrice na salué et puis ndekolanga Ranson voilà. Ezali bota pena to utaki na bango esika moko. Dès que tu commences déjà na Kishasa, carrière musicale nanga et bandeli na tambour le valois te. Biso tokutaki bavie na biso. Papa nangai azalaki musicien na orchestre ya liboso ya Chango babengi yango Empire Lunda. Esika banani ba Johnny Tabauta, ba Shaba, ba vie belé ba beta musique wana. Nazaki soki na uti classe, nazongi na parler na yaka na mona na beta ba drum koyemba do. Nato ba bimisinga libanda bo voilà na déjà na sensation na euta net na Palin. Après premier groupe qui Terre Promise Zaigel ba obenga ona masina kolonga wana to eko sala na eko kota na Atomique. C'est de là où ici les valeurs de poto ayepo akoma sikoyo lokola manager ya orchestre. Après cette influence, c'est tant qu'il y a influence, après cette influence est comme ce que Atomique les Valois. Après Atomique les Valois, à mon avis, était face à la marque déposée na Inde, a commenté Tambour les Valois. Bissom tolonga na Atomique, tous aba cofondateur ya Tambour les Valois pour et comme Tambour les Valois. Na baneni noir. Voilà, Tambour les Valois est bandit en 1990. En 89, des akina no Atomique les Valois. Dans 90 penza et ko banda Tambour les Valois. C'est un force ya bato ebele tozaki ebele penza ba chanteur talentueux na l'air wana trop jeune penza tozaki na baninga lokola. Oui, nous profitons de présenter Kulutu Titi les Valois ba condoléances au perdre mère na niveau ya Suède si bakundaki déjà en tout cas Kulutu ba condoléances ebele quoi de la part ya Mabi Star TV. Certainement ndé ezaki na ba chanteur lokola Babel Jani Kaluji ba première bato basalaki ba nzembo na kati ya mouvement wana Tambour les Valois ba Belani lokola pe ba Makaemba esimba itambo toke nango ti nzembo mususu ba ongana ko cha paparazzi de nzembo na tanga ya ba premier ba nzembo esala Tambour les Valois paparazzi ya ngai Belani Makaemba Babel na Jani voilà. Tant que tu as Tambour les Valois, papa Wemba so awoti poto ayaka biso to accompagner kaye. C'est de là où papa Wemba so ayaka kolobana que papa Titi les Valois na ba petit yo soki penza boye poto un jour chelele oyo il faut kota na viva la musique. Parcours nanga zaki musique na nalobela nde na lekaki bon en passant na beta
parmi les musiciens il Historia et pas avec des baba trop moqué nano tant que balongo Victoria islamique que bon esprit bon monde na vandité na Kerumbarai na Rumbarai tozonga mokela tambour le valo ko yemba testre ya chanson moko oyo c'est composition je pense que ba composition belé moi chanson moko po bandeko bazolanda biso na niveau ya bandaku bazala na moi vision lokola le parfum des femmes gang ya film Hakim Futa Hakim Futa. OK, merci beaucoup. Na tambour le valo na banana nka yanga te po tambour le valo ba nzembo esalaki ke e pesa penza figure ya ba musicien makasi ya chango. Belani yo bolingo yo kayanga ilo sambo na nzembo motema mwanga na pese pai na yo ndimelanga mwana mama simba ngai makasi nokina kokweyanga bolingo oyo ya ngai na yo wana Isabelani ya ngai première chanson zalaki La Genève likambo lizwi ngai baninga bakoseka pona mipesi mobimba na gene alongola ngai susi ya kobanza babotio na baninga banga bakende omboka yawe oh la gene totonga ya biso libota o tomonoko bana banga baporte bonheur na ngai balongolaka biso na makanisi ya babotio asala baninga banga nyonso basepeli mpo na zwi malade o balobi ya kokufa mawa mpo na nga bakana paparazi we toyemba ona bendoson eza mpe ya ngai nde bachanson eclotiraki esaki tambour le valois alors vie beaucoup azalaki mpe kotia matoi soki tobeti banzembo na biso ya tambour le valois omona osenti banzembo eza mpe na vivre la musique c'est de là obengaki yango tambour le valois la musique nazaki na courage wana moke na rendre visite wana ndeni petit yemba nanu suna yembe abi kuta bisanga kulinga oyemba pena eti ngai te bimisa pe ba cacher na yo pona na poste na sentir le mombo bon tozaki déjà habitué tozo copier déjà bango il aurait fallu que na sala ka extrait bon na banzela wana ya papa wemba po naza penza na bani aza idole na ne ba benga ya musique ya pauvre idole ya nzambe mais na nenga kolanda musique na kolanda ye papa wemba na idaki vie na banzembo ebele ngai na kati ya vivre la musique na mema plus de 54 chansons pembeni na papa wemba mususu ebima oyeba na makasi na mususu pe ebima ki peut-être album wana esalite na ezaki prévu pe ça susu ebima ezebele. Oui, nous vous signalons que Toza sur Mabi à Star TV, Topé Mbote na London, Blanchard Mabaya, Nathalie Estachi Steke, Nathalie Emery Sinden à niveau à London, Mbote Belé Seka Bozali, vraiment beau continuer Kolanda, c'est-à-dire beau partager, beau s'abonner, pas ya bandego mosusu, parce que biso Toza awa quoi, Tozo leka. Nakoloba mingi penate staff ya G7, Stache Seke, Banapoto, Cyril Kina, Baza Ebele, Banapoto, Adida Kiese, Landry Futila, Gérard Landou, Mavemba Mporio, Patrick de Panama, Bayebiti Nanini, Nazolo Bela Makambu ya Tambour le Valois, Po Bisonde, tout comme ça qui même une nouvelle écriture, Po Salama, et c'est là qu'il fallait tout même idéologie. Na canal Nangai, na tindika ki ba master lokola Bendoson na plaqué banzembo ezala ki collaboration moko ala miable ngabi master na ngai yo lokola ozemba lokola ba ke ba radio wana bimisa ba saso ko efo perso banganga basengi ya bato bakotinda yo osilisa famille na yo di ponanga cheleleo soki moyen te o yo moko liboma donc ya ba evre na ngai Ezebele, na libungina yemba nanu po bana poto ba comprendre. Papi ya senga na si bozo comprendre côté histoire réseau kende papi ya senga bozo comprendre ndoi papi ansi colon noir na si Rosolanda histoire yango yo ba musu ba bimi ba gangi mais tout la un peu histoire to comprendre des découvertes ba réalité ou ta wapi par rapport à ba composition.
Ouais, Mabia Star, les chaîne la vérité, pour tout la vérité. Je ne suis pas là juste pour le qui ngai bato bayebi papa Mbappé il faisait beaucoup de commentaires pour ngai bébé Emporio, Gilele Emporio, alobela ngai mingi. Oh, pas vieux na mema banzembo ebeli na biwi papa mbazaki na ba compositeur ebeli lokola ba mukubo na biso baze quoi mais ngai arobenga ngai 20 ya nzoto na ye. Pour mema banzembo mususu et sala album wana ba arranger akutu bakuti ka déjà nzembo ebonga ma donc azali ka musoro te maina miso na tangisaka ye tous les jours yo wivina po kolisa motema na ngai otika polele ngai wayo oyo o bengaka chelele roi moko azanga na ye mboka o. L'amour qui n'a pas conquis un seul cœur dans ce monde. Oh Yahweh. À part Wana. Feligola, à Pinza ou matériaux divables, Pima HN. Bangonde baby vérité. On a zolo bangonde baby vérité pour ça vrai chinois bana changu ya solo. Ozalina no na motema. Ozalina esika ebeti sakango. Liwapo ni motote la vie salili bonza metika ko ilela kango talanga yoyo moto na lingaka yo dina na ye ngo na ye balinga ça extrême ko si tout temps mère abenda ki mais obige banzembo musozo yembo zo droit de réponse parce que ba compositeur ba robima banzembo musozo yemba en tout cas nazo zela bango nasuka ka wana te ngai na mema vieti na niveau ke azwana disque d'or. Martina Boella, écoute cette chanson qui est un triple pour te plaire. Tu es la plus belle parmi les belles, ta majestueuse beauté dans la cour du roi. J'ai merde envie de te voir tous les jours à mes côtés. Nazali Soussou. Soki yo tende l'amour nanga et comment neti phrase tonda ba forte belé ya solo to komi mosika. Osomona siko nazo sila ba contredire na expliquer bango. De ce côté-là na Nathalie Julien Lufutu mbangu na kimi na London na moni Rita Ndikita motema ya mon frère, mon cousin propre Eboli Lompole, c'est-à-dire Eboli Emmanuel, mon frère Rita Ndikita mère yo yebi l'élève sale c'est là en famille quoi. Nous sommes dans la famille yo yebi disque poupa yo yebi mère yo yebi. Tous dans la famille quoi, dans la famille. Please, dans la famille. Mboyo Litongo autrement appelé Rita Litongo aux États-Unis, Mbotebele. Ouais, tellement le Béliango, Mboyo Litongo, Rita, Nada Litongo, Joker, petit frère propre Joker. Moussamou. Les Moussamou, donc, Nalbanini. Moi, na poto na France, na Belgique, Oyo ya bonne manière. Claude Moussamou, na Bossanité, na PCP Mbote, na Gianni Kaluji. Voilà quoi. Banzembo, nanga na yemba ebele ba to découvrir na. Si vraiment essenyo yemba po batu balobi ma trop lo wa ki ne vandi ma kimia batu faut pas comprendre que batu misusu ba yemba banzembo ya batu mukolo nango yeyo. Okutu na yemba Guy Moussamou Chabron na Bela. Ayebi tant tozo travailler nzembo na nenga palin. Oyo nini asali ngai okomisi ngai zoba na miso bato Kristeleo pasi nanga na loyembo batatu bakamwengo tala okomisi ngai kipwaka na miso bato tala okomisi ngai yuma mama yeba. Donc eza ba version c'est-à-dire que tu travailles dans moto yo ayebi ko yemba pa yebi ko koma émission elengi boye non émission elengi boye ya patience émission elengi boye tinga magana ki mifutati
Vraiment l'émission est déguisée. Na histoire à vivre à la musique à toi, la nouvelle écriture, bah tu veux pas comprendre un thème, mais tant banzembo. Papa Wemba senta qui force nangai abi petit. Dit-il valoir le col à peu makamango qui est bien té pour na sala paparazzi, wana na la vérité. Dit-il valoir que j'ai sali en passant, mais à bet sanga baba les a bien té. Na banzembo nangai na yembi nzembo clip batie mutu mususu le paparazzi clip batia petit nanga moko bo aleka wana basala na master nangai bendo donc Henri Matoshima basala na bendo mais na bavoa nangai alors na monaki mutu abonga zo bomba ngai étant que grand frère na zuka silence na benete na monter mouvement tambour nouvelle tendance c'est de là où na yaki ko sponsor donc on a des places qui imagine noir et bimi Magie Noire ce que bandi wana na c'est le premier album Magie Noire tellement tout ça qui n'a pas soutien ma capacité mais permettez nga que na ya ko zo na zui sponsor na qui na bra Congo permettez-moi pour na tanga ngolo kwa publicité mais ils a pas réalité dans le histoire na zui bra Congo 5 ans 3 ans na bralima nous surtout dans ce que nga bon Papa Wemba après na monaki bana mai ba ele ko la seigneur akora amelinga cop fallait to kende na musicien 23 musiciens plus nga moko 24 to kende Kenya parti à Kenya kuna to zai cop to kitaka Rwanda to zaki penza lokola orchestre moko international na niveau Rwanda pour robeta ba musique après ba meeting à président ya Kagame kuna après to eko zonga Kenya toke ba île de Mayotte toke ba Dubaï donc ba Juneski là ba guitariste ba Japon ba Mokashi ba Canada donc ils ont parcours à moulaï to sala qui pour na carrière alors na minto boye tant to zai kuna na eko sala nzemo mo na Kenya na ba master po to zai kuna lokola moi to zai sponsor moko za ki UN au commissariat des réfugiés côté kuna naimbi I really know that one day it gonna become like the way we survive today. We are hungry cause of fighting all over the world. Others are going this way. Children are disappear. Tant de monnaie bêti. En tout cas, on beti ndinga directement na moni son altesse le prince Mundende parce que bandingo beti on était le prince Mundende quoi son altesse. Na niveau ya Nairobi to comment déjà célèbre parce que to comment que orchestre moko oyo ezaki adopté na niveau ya nini ba manifestation surtout ya UN so photo betango. Alors, ezaki que papa on m'a invité na zaki nini anniversaire ya UN ezaki na Addis Abeba na Ethiopia. Biso lokola batu ya palais batie biso tobeta na biso wana poto manzemo na biso ya ba réfugié Papa Wemba abeta na ye papa abio ba petit ba beta ba c'était oza ba congolais mo ba botama wa côté wa Kenya bon bango ba ya beta na bango yo beta na Papa Wemba papa abeti azaki na équipe abanzele ba petit na biso abanzele wana ba Maria bazaki belé na équipe asima lokola tosha fulakanda liswandeke Zamba père akamagite tant papa moni so yo ba côté kuna okama na yeza na podium autant papa beti na ya beti ba bloc international beti na ya yo lele ngai na zangi yo na le kalo kumwe kuno kota te wana ki ba biloko siko papa saki pena batu ba wase ko pe bazalaki vaya Jean Goubal pe bazalaki ko pesa ba plan papa saki na ma batu pe belé mais oyo pena ba makila wana donc yango moni tant va petit ba fa a petit biloko na ye ngai sikoyo to kota to za biso kaka na 30 minutes na 30 minutes je m'excuse na 30 minutes dans la vie to beta kaka 3 chansons papa kama kaka wanyamile wa papale analengole oboki shalona ye mo à cause de la compagnie ba betanga ya ba kola la Kenya ba kola lisusu ba viva la musique au bien deni deuxième chanson de Betasco beti sokyo zali koyo kanga tala lisusu problème nga beti e tant beti wo wana et déranger vie on a construit ça le ko les akaka babo po na composant nzembo e boma na vie o comprendre est-ce que banza kapenga yo
mbonga mabanzo manga elukaka yo eske salaka yo mawa nakoka oyemba nzembo ya testo na nayemba ngo nakanisi nde ntango nazosalela album afula ngenge s'il vous plaît nazali commanditaire nango tozalaki na Christian Nzenze na salue na États-Unis na Ramazani fulutuli mwana donc tozo composer biloko na palais nanu avant kende kota studio Feliansi mon frère Feliansi les colonnes noires Guiansi Mbotebele banzembo wana eza milai. Je ne suis pas là pour l'enlever moi ma biloko yango neti na contre boule mete nazalaki kosala yango à cœur n'espère bon moi na peke papa we mbaye banzembo nanga malgré ole na tenir compte pendant qu'il faut komanga na ndenge moko boye papa mba partir lele OK fala komanga chelele compositeur pour otala lelo adaye nazana sokoda bien que na komi kolandela na zozo ba droit voisin mais fallait dire droit d'auteur ngande na zoango mais OK Dani Chimanga ya wana na zuika ka force ya makambo yango. Oui, vive la musique ezali nazali représentant de tous les musiciens ainsi que porte-parole des musiciens signé par Mère Amazon na bureau ya Bokelo. C'est une relation nini au yozana yango pour le mana bata viva parce que na landaki ba misi disque moko boy. Ouais. Mawa trop pour Mère Amazon na salué mama yebi ngai nde na bana négociation na ya même na flash na ngai na 6 titres 6 chansons na pesi mama albaki te akena na poto akuta na ba Cornelie Malongi Alexis Bangwango ba apprécier à partir wana ba financement pesa mi mère aye pour pesa mbongo tokota studio à ma grande surprise ta mère a pesa mbongo mère ayebisinga kolo dimba koteri mo ebetami na marka obanga parce que je suis le chanteur qui fait peur na moni bala moko ba master le quoi tosha ndimi apesa cha des chansons bendo bien cha des chansons na raison ni na éviter parce que ba petit moko bodon tricage moko boy po ba epike so ngai vous comprenez na ba avantage wa ba mère wa pesa ngondie na zo elo mo même l'orchestre na votre orchestre te nazalaki papa we mbatanga zwinga na Ethiopie ine bisinga na iso na obeta na obeta tueta na Sheraton abisinga bitoke na Kishasa présenter ba mission sur bi oyo webi te ye mutakala na mouvement donc doyen ya masolo to bandaki histoire na bango po mona ba bendo banzembo wana chelele nde mtasala banzembo wana alors na azala encadrer na bino maloba ya moyi abina ili bina encadrer c'est parce qu'il y a kazo ke kufa na ye tutika na mouvement to koti maki et pas ya ba Marie-Laure ko bimana biso na pesa la stratégie mais on a ba contre boule bosanga na ndenge mo ya butu ba ke ba boule ne mususu et frère Vané basali disque ngo yo ki on ten ata ba tchana ba réseaux sociaux mais sur le plan artistique disney pour ngane na yeba ki banzembo nini ya bu ya bana viva ba lingaka n'est-ce pas qui angti ba Richard Kangiak qui angata ba yebi ba modoko ja francophone ba yebi ba ku ya papa wemba mais banzembo nini ba bimisi yango on hésite OK nga ba plan nga na tia wana nga simba danger bon heureusement que VP baloni ba kunda yedo azwa dernier demeure na ye et comme changu ya wana na changu to approprier ce comme maman ya vivre la musique molokai comme partout même atana aucun Asie na nini okutaka bana molokai pour papa wemba zaki de génération en génération à planter relation ngana ba vivre la musique est déjà bien tout ça une grande famille na ba ene na biso pe ba vient na biso lokola ba as de la chorale ba rebi amis ba Luciana tout ça en relation vraiment mais en ce qui concerne carrière na éviter na tikala comme on a été même ya Michael Jackson ata anareta mboka ba Pepe Kale ba Lombo Bakiak soki ka leader ya mouvement ko zimwaka abenda lokola ba vie kester mene otikala na sima eza elote il faut sangoloza comme mutu na mutu asala makasi na ye ala satalani aza nango ya odiembela sima baninga te ke odiembela po baka komba viva la musique te bamisi ya papa wemba mais na eloo nini bosa na voix nini boyemba oui mais siko tchelele azosala nini puisque premier disque Imagine Noir ebimaki apparemment il est qui inaperçu au grand compositeur na ba chanson au tangi belé
to yo esengo pesa no bato bayemba. Oh mais voix nazoyemba o bato ebele bana ngo te voix na oyemba o bato ebele bana ngo te lokola nazaka na artère ganga film liboso yebisa nga bizala bana so na salika nzembo don ye ayembi banzembo musupe oyo pe tanto pe omona pe ba kere wana tanto ba forme musupe ya tetenga na tek na ngangu mais bo comprendre te pona copier valablement alors ezalaki na bato ba copier kai bazali lokola na nouvelle écriture pompom yake valablement un cousin a copié rapidement papa et ça qui n'a pas petit ba yaki lokola ba epeblé bana malongi ba copié papa mais nakata ba disque tie bimi ba petit ba bazate pour mona ke oyo esengela ke tambola ekena ibongo te makambo ne ekena ibongo te nakata makiwi na yaka zo petit moko boyaka batinda ka emera tinda ka ngam na rekitaye ko batutu ba boye pole wana taka jole noir azali pompo azali ba olinga te Neymar ngam na yamba kai je savais pourquoi les lois aza valable hier azo remplacer biso place wana yango na ndongo lobi chelele akopesa ka batu banze moté na vu décision à danser na un album Tendre Père c'est de là où on va comprendre que musique a fait la musique ekufate musique a fait la musique et ça toujours à travers bilo lokola bolingo nanga yo epa yo zalie kobo sanateo ye kola kolimbisa baninga bayo ko lukateo kotisa ba ko lukateo kotisa ba susu pono kio kotisa banguna ebele vina yo ezala sebongo aye nakata Tendre Père eza ba éducation na ba éducation ya banze susu baninga mokili toyaka etumba bizaleli ya mabe nyonso tobwaka na mai malgré l'ignorance contre cœur et jalousie débauche la haine tokolonga yango eza ba titre oyo ekoya po juste ezongisaka kaka Sasu Sawaya voilà ezali po ezongisa lisusu omoni musique échanger car bato bazoyemba mingi insanité tu yanga moko tu yanga moko nazoyemba na Swahili nayembaka na anglais nayembaka na français wewe ni mupenzi wangu mama ya watoto nimekuraga naenda kutafuta maisha baki waaminifu uchunge watoto vile umenifanya mama ujua umeniua mwenzako. Whenever my friend look for something they always find it. I wonder why I don't find solution to my problems. Why only tears all my face? Why Zoban za ebele kwa ya koloba za ebele te ba image na za ba séquence ba clip musu na sali na opesango na chaîne na biso Mabia Star TV pour balandango parce que wala za ba réalisation ya Hakim Futa parfum de momie ganga film mais côté wana ndé passation la mabe dikando Onassis Guy Sabu Chabron Guy na posante Mama Coco et Frazi mbote musika bozali quoi. Voilà, c'est tchelele quoi. Beaucoup à Koloba Ezali, mais ça ne sert pas à Koloba les passés. Présentement, nous avons édifié bino pour la génération montante. Rumba, to comme mingi pour la musique qui a bateau bazaki ba fanatique na soko ba nigérien, ba ivoirien. Tindenge to zaki opena o ezalaki ndepo oyembisa biso moi trop parce que Viking George place azali ACP là, mon cousin Gigi Bokole ACP là. L'honorable Alpha Bokole, c'est-à-dire oyemba Motindo kanina lela Adeline yeah Adawanga yo amour éternel nalingi yo mingi te wana Bokole nakoyemba kanyo songai te po ka ngate ezana biloko epesaki goût pona na voix Bokole et sali ke ifona yemba ka babiloko no sotu wana Mosengo mutu nyonso tu azalaka na nzela landaka si na nzela wana esala ke na créer ba chanson
Nanzela wana. C'est pourquoi papa m'a Tatinza ou double nationalité. Nazangi te ko pesa na ko remercier maman Dina Zola. Oya sala ba effort ebele na ba composition ebele o ebima ko papa wemba ayemba. Na yembi sape ba bloko mso pa vena ngalo kwa defa. La meilleure place aux Ali mbote be na meilleure place aux Ali. Nzamba o sala. Solange na kobanga na kolenga somo ya liwa. Bona vieux deft. VDF. À l'occasion ya sœur Nangai Maria Mose, jamais manga pemena na viona. Bon, c'est Sigwa Zana Luanda Mbote Bele, Marie Moseji. Voilà na moni Anto Kizungu Mupanzi. Vraiment, to PCP pasteur Moses Kinzi Karangangandu. Donc, mon baby histoire. Na kembala moko na ndenge ya komona vie nanga za frappe encore kulutu. Mokolo. Donc, ya koloba ezap nza ebele, mais tolingi batu balandaka chaîne ma Bia Star TV. Pour redécouvrir le bloc belé et Amala Mouza à Katouana. Ici, nous faisons passer les stars, quoi. Moninga nanga bonyo kosalanga bongo. Polo lendo za mabe. Keba kotonga za likolo. Okolo baloba mingi ngana salio nini e mama okingai na fulangenge. Oh, na sai na sai pas yo banda période na banini wana nzembo ya liboso to bana vie na 10e commandement de na tambetre ki yo ba na yemba kya déjà na ye to ye kokota sai il faut perso L apostrophe album L apostrophe chanson titre vraiment pas pour ça qu'il y a une ngai nalingaki mwana mwasi oyo erreur nayebaki te nzoka atonda makambo ezaleli na ye nde mabe erreur. Donc époque tout wana vene ngaze koya na kwa kozanga te navanda kana na Nairobi bo via bima asinga chelele ngana ye awa nazokende Paris mais Kester a kufi abi me ve so Kester a kufi yo faut au sale extrait il faut imbaye effectivement mais qui n'y a pas mes attentes batoualo n'importe quoi ngabité batoualo faut corriger parce que azam moko ya ba généraux na yo nde omoni nazoka penza temps même 3 jours nakina otala ka vie eskaza la kina Hilton so na zongi na koma mona pse na komi mondamu sikuto ndulu pa mélodie on a soloba chaque kuburi pire petit père papa Wemba na marque ya Kishasa témoin ya masolo oyo douleur na motema na préféré na lela ya kobatama nokita baloba balarme ya crocodile moto aza mordi na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo totikali kaka na mawa ongo mbisi soki ndo bapeshere ebendi ye ezali te vesingabi mais non on va maloba wana bato bakobude na vesingabi on eza bangana la za 100% muyaka biso na mloka mboka na biso eza na bato eza ba terme mo bakoko balobela yango ya mawa balela lokola body batu kwa kia kondi kwa leki kwa mbuta vous comprenez merci mi ba 2 personnes za utile soki ezali pas na yo ekoza pa na ngai donc to moka obikisa muninga vous comprenez balwa susuke tata ibwabu ni mama wakonda ebatwe tata isala kakwata koku etabule leka mama kuna busema ngonda o vous comprenez donc eza ba adage tana bike mbisi soki ndo bapeshere ebendi ye ezali te mai etrahir ye kanda ebaleo bato bayebi mbonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko merci beaucoup mais pasi oyo ozoyoka mpona kokanisa Kester obisaka nga ozwaka na Lubumbashi akata kutu chiko ene na Kishasa atravailla trop mpona yo danger lelo adaye bato babiki te yo ozala te pasi wana asimbi ngai mpenza bi mais oui vous comprenez loin de là toke nango nde yende sikoyo na kolela ba généraux na ye nda bakisaki ko
ngabokule nalelie jengaka defte baba edino ebola wana apeti na ye asali bango mais extrait wana mobimba oyo memba adage ngai nakomaki yango naza nani papa oyo nazali veine oyo faire cycler makila na ye mpona ndule sensation wana azaki lelo nyonso so azongi ayebisaka ngo na mare amazon bayebi ona bana bajo bayebi anofe bayebi chelele azala na papa na makambo ebele banzembo ebele exécutif Espérant Mosengo Jean Mosengo bonne journée. Alors mabanga eza ebele bade campo fiki son Mukudi mais son ani ko boka baleke ebele. Je salue aussi Fondation Mukudi pour soutenir ngai pour bimisa album ya Tendre Père eza sikoyo na bosanité Jango Imvundi likofi ya Changu bato oyo bazo meka ko épauler biso ba musicien na Changu baza parmi ba frères na biso ba ministre na biso quoi toza fier na bango ba Jonathan Wata affaire politique eza bango ngana tanga bango ba ndeko na ngai ba Henri Itoka bato ba épauler biso penza comprendre baza ebele honorable Henri Itoka na master ngai naza fier na bango naza fier na ba honorable Wanga ba Musa Kalemba ba Chisumpa Chakatumba wana pire fier baza ebele quoi ya mo so to bana boka mabanga yeleke ebele pona koyemba na nika na yemba lisusu yembande motama nanga lelo ezoki potao kobanza merenge na lingaki afande akima koma kolandalanda yengo oyo nakanisaka leki ya pale ayaka kotala ngai nzoka yelaka bana nanga o nzoka yelaka merenge nanga o voilà yaki babiloko tonga tobeta na vie na suka donc suka na babiloko est-ce que tikeli ya yo moko zobomba nazobomba te na obimisa na kobeta biloko wana penza donc jeté Papi Mosengo ancêtre na ofongola yo Dani Chimanga le grand caméraman blague te omoni bosinga na système à 422 émission na osala donc na 5h33 mais na lamuki na pongi tala voix ndenge za danger effectivement parce que tozo luka yo zo mona na te mais oui c'est que senga ke to yaka ka to la musata ko la musapo olega parce que surtout nazo senga bazo contacter biso tout na niveau Mabia Star TV senga ka olega na sengi merci mingi na bato ba soutenaki ngai ko bana Nairobi ko banda Luxembourg on a un studio d'enregistrement, oui, bah tout peut sur un studio diesel relator musique quoi. Et un studio à Mounene, muta inauguré kiango cousin Werason, et là na machine na Changu, montage des images, prise de vie, tout et ça la marakuna. Ah voilà quoi. C'est là mon na te na tout le temps na studio na betelo mobwe na pena arracher ba titre o ba vient na so ba arracher ki yo mo zo préparer des disques goza na combien de chansons ouais disque na ngai eza plus ou moins na 8 titres na 8 titres presque na sisi on est surtout na déjà na tournage na salle plus de 5 titres de chansons on a fait déjà ba clip bientôt là bon on appelle moko na kati Mabia Star TV. Mabia Star TV. Ouais. Mama Bia Star TV. Voilà. Comme on kitoko, les autres qui ba SS wana bon. Voilà, na salué en passant. Merci beaucoup. C'est que livre banzembo za non ebele parce que akim futazo commission ndenge wasakana te que banzembo ze belé. Banzembo za ka ebele ou quoi. Tikana biso ko banda to zaki na soneka na zaki parmi les ba chanteurs o ba bomba banzembo ebele kuna. Ndenge koma sokoda donc na za banzembo ebele. Nazarape non moni ça nga somo te somo tabisinga ke azan posa nzembo ba cousin na ngai ba petit frère na biso ba comme disciple na ngai pour bien dire peut-être ba comme disciple na ngai ya musique lokola Cheta Ferregola ba imba banzemo mususu oyo tant toujours tanga na bango mais ça ngai le hotel na sepela tant na ki déjà elo na ngamo ekene wana na betanti Natinini ami motema okopesa ngai pongi te
absence na yo ekomisanga revers natikala malheureux tala ndenge nga na mipesi kodecevoir ngai te Jojo Tumba emba chelele na poupe Flora linzanza libonga na langi mwasi abonga na mobali na le marquis babeta on a le marquis ça ba œuvre ngai sangono elinga bibi lokola kake na matoi etrouble nga wa yo bongo ezikisinga na quartier latin 100% balingo na pesa yo nzoko bombela nga 50 mosusu bombela bambanda kuna na Londres na yo kayo sena sango chirio kofiolo mide beta pe babloko wana bafie na biso po ngai papa mbalakisa ngai tala ntango nazala na kofiolo mide donc nde naza na yo so naza quelque part donc ye aza wana ndenge mpe nazalaki donc nabosani te ezali hiérarchie ndenge elandanaki quoi. Tchelele na évité mot de la fin ni novozana et puis un mot à dire par rapport à chaîne biso Mabia Star TV so ba coordonnées zali puis bateau yo baluka bayembela bango bateau baluka mabanga bateau bana besoin il y a quelques dédicaces. Mabia Star TV to pesi yo mokagoswa kolemba pe koluka biso boete lukaka biso boepo ba information na biso circuler ka bato ba découvrir biso. À ce qui concerne biloko naza vraiment compositeur ya solo soki mutu alingi pe azwa biloko na ba travail na epo mutu akokate ba contacta nga na pesa ka pe ba plan ezana nini ba nini mo ba formulaire à remplir pour ça que soki oyepa na ngai okuta bureau nzembo eza autant boena boe voilà quoi. Mot de la fin naza toujours na esengo ya ozala moko ya ba molokai ya ba villageois biso tokabona te po eza état d'esprit vive la musique soki esengi tokutana baninga tokutana na ba occasion nyonso tu tozala kazala kaka mais ya grand boule ezake mutu na mutu penza pe fois lakisa de quoi aza capable mais so tozwi quelque chose to bosa na te tokanisaka bana ya bukulu ya moment totiaka babiloko na biso pele moko na chaîne ya Papa Wemba l'extrait za kuna pona soutenir icône voilà quoi. Na pesi mbote tout na balandi biso babanda kaka ko soutenir biso ba encourager biso encore to sa mwa biloko to ko sala to za na banzembo ya tina penza ko simba pona ko éduquer masse surtout génération et qui na bakuluna biso ba père na so apoter so to tangi ba classe mais biso bana to boti nde bakuluna lelo. Et puis félicitations Tchelele parce que depuis toki banzembo toki mamambeto bimi le bandate toki mamambeto bimi le bandate ba genre banzembo ki mifuto alingaka mamambeto bima le banda toki ngote nande terrible makama bongo ko ya te parce que fitir ya lobi bazana posa ya encadrement kaza banzembo na zo imbela lokola environnement assainissement du milieu to bongisa esika ezala peto poto zala en bonne santé ko bwaka matiti na balabala teo bongisa yo matiti tia esika esengeli basashe ba plastique to tumba l'état peto esengi na yo évacuer ba immondice le plus vite que possible afin que to polluer milliers to vanditeo boxoto e benga kamalade o zo ba niveau banzembo wana eza ebele na tango ya nterema komata likolo ya mituka na boulevard bapa ya modele bale kakao bibembe ekoma lokola non nazotikelo plateau au continuer na yo na oyemba parce que ngazo désannoncé tant nazotikelo micro opesi numéro na yo otikeli na mwelo moko boye oyemba c'est par ici que biso to aussi sa émission. Vraiment merci Nabino, nous allons continuer toujours à vous donner les quoi nous sommes capables, c'est-à-dire à repérer Sabino information bozana ngo besoin to même la bino bateau bozana bango besoin. Merci Nandani Chimanga, merci na prise de vie Akim Futa na habité vraiment Akim Futa na habité Akim Futa gang ya film Akim Futa parfum des femmes na habité. Tu te retrouves où na habité quoi na habité.
Jide Lufutu mbote belé c'est kabino bozali je pense de okutana prochainement donc tiki le plateau au pesi numéro na yo au continuer na yo kosaka na biso ndenge yo lingi parce que bandeko yo bazolanda biso basepela pour émission to baki to zuyo pour sepelisa bandeko ba comprendre o eza kati na yo eza nini. Ouais, merci beaucoup. Chelele Diesel Relator Magie Noire. Nalongo li chapeau pour bozanga bien penza. Chelele Diesel Relator Magie Noire. 3 boutons 4 moyes. Médaille de la chorale, un chanteur qui fait peur. Numéro d'anga contact ezali 089. Donc code à Kinshasa plus 243 89 96 80 566 plus 243 96 80 566. Voilà numéro nangai. Yango na pe na sala kana ba WhatsApp na ba ni nangai nyonso tout. Voilà, pas trop de commentaires. Nazali wana lokola musicien alanga nzembo mingi ngakaka mungongo kwa. Motema nanga ezoki pota e makanisi kobanza na tikala lokola etike papa wema o epa ezali yo pema o pema no na kimia papa mosala osala emonana yango nasengi na nzambe abatela o abatela bana na yo pe bakoko bayo e batela molongani na yo abatela bansoba yo biso baleki bayo toza toujours pene nako belela o pena kolela maina miso ekosila te kokanisa bolamu na yo oyo sala ngai otambwisanga mboka na mboka o papa e viva la muzika etikala seko na seko. Merci beaucoup. Mabia Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mwemo tuna penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya kana ringia, bani ya kami ko pesa nga pasadi.